Histoire du jour, li bala kobala ekomi moins cher na kisha sali kolo ya coronavirus. Bana Congo bana Afrique boyo kalisolo kobala ekomi moins cher à cause ya coronavirus. Mbote mingi na ba oya ngai. Mes respects na sponsor officiel de Kina TV, mon vieux Benz, la motoka ya talo ya Suède. Et bienvenue na ba nouveau abonné. Ici c'est la famille, on parle de tout et de rien. En famille, c'est kabani sabinote. Maria le Samba Bang Sabinote, que président Kennedy de Panama Bang Sabinote, Henri Matumona Bang Sabinote, donc mana patience d'Allemagne à Bang Sabinote, vous se sentir vraiment à l'aise. Ici c'est la famille, on parle de tout et de rien. Batoto ya Congo, nazo ki coup de fil hier, hein? Moi na bengi, maman leki. Vraiment nga na oke kubala le 28 mars. Oh. Ya, et là qui n'a joué awa. Et comme il est 26, le 28 awa, semaine prochaine en dengeni. O tantini te. Balia ma futa na moto. Salo ya nini ya fait tourneto louer tantine ba saluana il fallait toper ça $1,200. Sans qu'on compte ko lia ya batu makambo nyonso masanga komela tantine nde to sali programme soto bito sala libana na biso sikoyo to ko bomba tana si ya $2,000 te. Tous on a besoin ya mbongo wana na bi ya mais yo po bengi boye eza mo boulot eza vraiment mo boulot tanti finda ka yo sana ngo donc to oye mona na tinda kaka na okende opesa makambo lisole zali mwana neve azokende kobala bino mo boyebi makambo ekoyi na mboka bantroupement te ne matana fete ya libala ata mutu akufi baboyi bantroupement ndeko mwana za bolisa bekete nde tolobaki na juin tozo kokisa na biso biloko presque nyonso se sili mais mbongo ya sali na kolesa bato ya onde tikalaki na sololi na mwasi na ngai yani kalobi tanti na sololi na mwasi na ngai mais alobi ki oh non wana eza ko honorer ngati na bi non eza ko honorer yo parce que na koya kopesa mbongo biloko nyonso na ya kopesa mais dépense ya sale kozala lisusu te. Pourquoi gouvernement sali nini apekisi ba entroupement ba sala ba 200-300 personnes epekisami ba feti pe minene sali nini epekisami donc ozala kaka famille restreinte ngai pana nga soki na omema bato to koleka 10 te bino pe kuna bosala nini bolekisa te. Pourquoi parce que bazo contrôler makasi po baya kokotela biso na lopango te. Moi nazo kene kobala le 28 mars ya semaine prochaine. Pourquoi parce que et quoi ina mboka des fois bato mususu ba profitaka na ba malheur hein au moni crise économie mais mutu mususu azo sala nini aza ko créer ba richesse donc il y a profiter na ya bala tangu ba pekisi makambo ya ba sal ba pekisi makambo ba entroupement alobi banda ko zanga ka mbongo ya sali babiloko tantine ndamu banda ko somba mais pona ko zwa sali ko lesa bato donc ezo senga biso na moins ya $2,500 te ko kipe ba fille d'honneur ba mituka oyo ko kinde ko tira mine ko zonga nyonso to wana donc banda ko sala budget au delà ya $2,000 menana gouvernement ko ici tantine ya ona na sanini na profiter na bala donc ne ko pesa mbongo le 28 on a pe mutu nyosa ko kende te na côté na biso le 28 mutu nyosa ko kende te donc suri ya ko mema bato kaka donc maximum 10 personnes bato musuma ya oyoka kana na lisolo ke asali nini abala kitanti yo moni dendengeni na biya c'est vrai idée za malamu mais oyamba te eza mukolo na yo peut-être moi bizu moi nini ko senga nini mais keba na koyamba bato. Pourquoi parce que maladie eza na mboka. C'est vrai tanti maladie eza na mboka mais les gens ne peuvent pas aussi arrêter de vivre parce qu'il y a la maladie. Oui, je n'en disconviens pas mais na ko applaudir sagesse na yo pe intelligence na yo. Pourquoi ndo lobi ba sali ba $1,200 bato bako ya ba mairie ba lié batondi bakei bino ba nouveau marié bozana besoin ya ba mbongo wana nyonso. Vraiment mutazwaka mayele kaka na sima ya bato bo partager vidéo oyo bato nyonso boyebi ke bazana projet ya mariage basala nini bakende kobala bala yango ba fete minene te eloko moko ya minene ekozala te. Vraiment mokili nde zo sala nini zo pesa biso sagesse zo pesa biso makambo nyonso tu leki
mwana neve azokende kobala. Pourquoi? Parce que moi mitini ne kwei na mboka batopema te banini te ya profiter le moment kendo sala nini akende kobala abi coronavirus kobalisa ye moins cher. C'est vrai les maladies ils ont frappé mon kili mais ya lingi penya za la peine à souvenir mo kete à cause ya coronavirus asali nini a échappé mo ba dépense ko sala na état normal. On va partager vidéo oyo bato oyo peut-être bakandaki kobala na ba juin na ba août na ba nini ba poussa mariage na bango pour nini gouvernement et pekisi ba troupement et boy kutu ba sali ya minene ba église kutu ekangami. Donc c'est le moment ceux qui olingi moi libala ya moins cher ndenge ne va profiter azoke le kosala le avant que no bala le 28. Donc oyo se ko mona na ndako sala nini akokende nango. Pourquoi? Il était déjà presque prêt. Akangisa ki biloko na ye malema banda ko somba biloko na ye mais dombo bika Kinshasa fait qu'il faut balouer sale basala babikila kolesa bato balia au moins des fois na nini masange zangate. Donc ça va dépenser moko banda ko sala nini banda ko freiner bango bataki yango ezala na été. Mais malheureusement mwana yaya lobiki était asala nini a sauté premier azobala le 28 mars semaine prochaine abala na ye moins cher. Pourquoi? A profiter na se ya corona. Donc na minute na kini pe komi soki ata bokufeli mutu bokolela ndenge ezalaki liboso te kolele komi vraiment ya nini famille restreinte bouti na ebembe. Donc ba groupement makasi. Donc des morgues mbala moko cimetière. Là je sais pas ceux qui bazon respecter yango wana ezali ne vende a ebisa bike tantine c'est comme ça. Donc komi pe ba policier na biso bazo sala nini baza koluka esika ya kolia. Mais na évité parce que mboka na biso ça va mboka ya taux du jour ne vient à l'obi peut confirmer que na nini na ba transport commun difficile makasi pour notre transport. Donc il faut bundo toka. Pourquoi? Na taxi balinka bato misato moko mibale liboso mibale na sima. Donc il y a un esprit de vie on a 12 personnes. Donc bato yo baza bakolo ba taxi bakolo ba bus moyen basa les athées. Pourquoi? Bah on ça versement et le gouvernement pourrait que ça la peut-être déjà peut-être qui ça carburant et le moment quand ndengana. Pourquoi? Parce que batu ba osala ndenge nini mutu saka bimisi mutu kanaye il faut à s'attendre na versement imoko boye sikoyo tango matu moyen bakende ndenge bakenda ezate. Et le nini gouvernement en place azali ko songer pour na bato yo baza bakolo mituka pour na ko alléger situation ya mboka na biso. Donc vraiment eza mobulu na Kinshasa, eza vraiment mobulu mwana lobi qui tente vraiment. Donc c'est comme si c'est encore grave. Pourquoi? Parce que tu sais dans les arrêts quand il n'y a pas de transport, donc les gens sont là plus de 100 personnes. Pourquoi? Parce que le transport est tellement difficile. Donc les gens sont là, baza ko coincé dans des mois au saranate. Et puis il y a risque aussi de propager la maladie. Pourquoi? Donc le transport est comme difficile. Arrive bande ko couler mais bateau na bami to ke bande ko zale belé maintenant. Donc les gens ne coulent plus comme avant. Pourquoi? Parce que le transport est tellement difficile, très difficile. Donc mito kami fandi na mona banda ko moyen ça les ate pour nande ngwana ba ko versement ndenge nini. Donc situation ya ngwana ezan le kanamboka neva kene ko bala azokene ko bala le 28 mars abone bangambo basala abone bangambo ya relax ba fido ne ba kotisa te. Donc feti ka ezole kana huis clos ba pesi mbongo na kimia ba o ba kolia balie o ba koya oyeba kana sima fete c'est sila qui des fois les malheurs est bon alobi ki te akongisa ba biloko na ye elo ba de ko zanga mingi zale mbonga sale mbonga ko lesa bato ko menisa bato yo moko yebi ki non fiancé na ngai. Donc asala ne pinda malonga te. Donc ngande na bundi même atako lamba mboko lambo biloko ba kolambela bato. Donc 85% ou bien 90% il faut bima na poche na ngai. Donc yango wana j'ai profité problème na ngeze ndia kozala na mwasi na nga. Donc l'essentiel eza ki na bala mwasi malgré tanti mbokilo na lobi ki na honoré été so ezande bon na honoré été maman ba honoré yo liba les ate roba pembe les ate batu ba ya ba kende meza plutôt ezali vraiment na lingi bino ya trombo te mingi na bino ba oyanga maria le sambo na watinde yo liba ya po nulinga mikolo na ndenga osakana te ba bisou to kutani mbala sima bozala vraiment malamu to continuer kaka na ba soin de mec osokola maboko pona kokimisa musika virus. Bienvenue na ba nouveau abonné nyon. Sentez-vous à l'aise dans le baki
ba famille qui dit na TV ko banga Yasmini te ko manenda ko makebela na ko banga ete ko banga Maria le Sambo te en famille mystique ata ye na ngeo ki chinois ko banga te arima tumona soka ye na matumbo lia ko seka yo ko banga te mana patience bo banga ete bazaka na bango gentil. Donc ici c'est la famille, on parle de tout et de rien. Président Kennedy pe ici Kazali donc alobe ki te la championne nga penza na o tinde lo di chiffre donc au sentir au tala président famille Kennedy donc boyebi na Amérique donc fortime ya makasi vraiment na lingi bino ya trop mbote mingi na matumona mbote mingi na ri matumona mbote mingi na la femme de quelqu'un donc moi si ya bato mibali mingi bino bolinga kaka misu na bino boyebo la femme de quelqu'un azali moi si ya bato mbote mingi na ndoyi ya mama vraiment mbote mingi na bino ba onyo surtout bolandaka la championne na bino ba onyo surtout bo conseiller ka ngai mbote vraiment mingi vraiment lelo na obenga yana ngai na obenga noka bana nga James Maposo ici que vous allez ba mbote vraiment long time. I miss you. I want to talk to you, donc I call you just right now. FDA on a obenga yo vraiment na lingi bino ya trop. C'était la vôtre la championne, la femme à plusieurs casquettes ba week-end malamu otika la malamu to continuer kaka vraiment rester à la maison ceux qui rokoka vraiment otika na ndako pour éviter maladie ça la nini et panzana. Tokutani mbala sima na ba numéro ya Kafo Kafo, aimer, partager, surtout ko bossa na ko s'abonner. Bye bye. Bye.